Bokechu yo eso keba bokeba na bino na Europe ba mongo sala ezala kutute moi ba age na bino esekei na minute onde to lo ba boye fachinde mokonzi soki yo boyi bino le surtout ndenge ezali etali bino fachinde mokonzi biso tokozala ba kutu te bino bosa ba bino mo ezala kutu te boke komanza kutu drapeau kutu ya Zaire na kasi ya ambassade ya nakati ambassade kutu nakati ambassade na Belgique babilo oni bido bo sala bo lali obe boza maboma makasi mingi yo eso yo na ebiso eso keba eso yo na ebisi bino yo na Bokechu bokeba na ebisi bino bokeba esika mbule betaka esukaka bokeba na ebisi bino biso to ba fourmi rouge à la Canada biso to beti mbela to ebisi bino bokeba na biloko bino bo sala ya salite wana na minute ne to otala bo fachinge mokonzi bongo bino neni eza nini kutotala neti teto solo babo eza neti nini boyebisa biso kasiti boyebisa biso ti bokeba yo bokechi yo eso bokeba na Belgique eza ya bino te Belgique eza kutu ya ba Belge eza bino kutu te botala kutu bato bazobisa bino kutu mbela bwaka mbela tala kutu na sima eza yo kutu te Bokechu oyo lakisa biso ba matama wana kutu ndengo vimbi oye munene keba Bokechu yo keba Bokechu eza Ottawa keba kutu ka 613 bataillon komeka kutu ko lakisa kutu te ndenge nini yo lakisi ndengo yebi ko finga ndengo ba mona kutu mokili mo ndengo zo finga meka kutu te komeka kutu te yo zo finga makasi mingi yo Bokechu yo ozo finga makasi mingi yo na eso bo finga makasi mingi mais to otala bino to mona bino ndenge ezali eza 613 bataillon komeka kutu tata muke kutu komeka kutu ta president na biso kutu Félix Tshisekedi komeka kutu ata muke kutu te so bomeki to otala bino eza 613 bataillon to yeba bino nini ezali yo kasi kutu ke yo president kutu akomeka akoye kolakisa kutu ke azala kutu na kati ya baja kutu ndenge ezali mais non eza bongo kutu te na motema na yebisa bino bino bosi drapeau ya Congo ya Zaire boke o matsa po pani na kati ambassade bosi fe drapeau ya Congo boke o pasoli po na nini bino bo lakisa nini ya bino ba Congolais to otala bino na biso bino ba Congolais so to otala bino ba Congolais to koyeba biso na bino yo bozo lakisa nini ndenge bosana na bino Bokechu bozo lakisa nini ko biso fe to yeba bino benene biso tozali bozo lakisa nini yo eso keba na ona ebisi yo baba ndefo no chekuna kutu neti sala ngando to ebi na biso kutu bino to biso to ebi biso to ebi bino te biso to ebi bino kutu te ata muke ata komba ngo biso to obunda komba ngo kutu boye kutu te komba ngo ya ndenge ni ya salite ya boye kwa nini bosi drapeau kutu ya Zaire boke ko matsa pona nini bosala soni boye pona nini Bokechu bosala soni boye pona nini bosala soni boye pona nini to na kanda makasi mingi na ebiso solo to na kanda mais mingi yo ebisa bino kutu te mais to lobika ne to zali kutu te na ebisi bino kutu natiki makalobe pa komanda babo yango na biso to ye to zali ko condamner ba fourmi rouge ya Canada to ye o ezali appel moko alerte générale pona ko yebisa ba résistant combattant nyonso yo to telemaki pona libération ya Congo to telemaki pona mwana mboka azala na bokonzi mwana mboka ndaza na bokonzi to koyi ko perdre temps te kaka na stratégie ya moyen âge po to bundisa mwana mboka pona biso na Canada ba fourmi rouge to lobi NON toza derrière un fils du pays to ko soutenir rien na ba moyen nyonso pona étape ototikali to bimisa Congo na étape oyo ya suka tozali ko condamner acte oyo Bokechu na eso sous l'appui ya peuple mokonzi eza peuple mokonzi te sous l'appui ya peuple oyo bino ba oyo boza kotelema pona ko zala na école ya mafinga ya Bokechu ba intellectuel tozomona bokoti na buzoba ya ba mbulumbulu mibale oyo
Yangwana, ba fourmi rouge, to yé vraiment avec fermeté, qu'on condamne acte oyo, ya ko déchirer drapeau. Ya RDC, to yé ko condamne acte oyo, peut to sali appel na ba résistant combattant nyosoyo, bazali honnête. Mitu na bangoza ko sala, pona ko tombo la mwingongo, ko condamne, oyo zali injure, ya mboka na biso. Boketu eso, trop c'est trop. Bo fingi, bo sali o nyonso bo koko sala, mais bo dépasser limite. Yango toye ko telemera bino, pona ko yebisa ministre ya affaires étrangères. Ko yebisa ambassadeur azali sur place. Il faut bo sala suivi. Ce qui suivi o salamite biso ba combat ba véritable résistant oyo. To yena sima ya changement oyo toko condamné bino et puis toko mona ete bozali derrière ya Hippolyte Kanambe en complicité na bambulumbulo ba ko sala désordre na kati Europe moi groupe moko ya 10-20 personnes le lobo comme que no tele marikola ba pont moi 10 personnes bozo ka sonité ba voiture ba tezoleka. Est-ce que à table escorte sur les gars, on va dire qu'on sa peuple que on les ali fachi. Mais il faut que Sony bosa ba responsable. Sony ba mona yo bokeshio. Il faut que Sony bokeshu yo commandant Soyo. Bokeba na bino. Tolobi to ah on tawa 613 bataillon. Bokeba. Et ça lambala suka na bino. Yo bokeshu keba. Keba na ebiso keba. Keba, et ça musique na kuto ba papa le wana kutute. Et ça la okeba na ebisio. Awa eza oyeba kutu nenge nini ezali. Ko meka ko sala kutu ma sei kutute. Nenge ezali kutuke. Nenge ezali. Omoni H na yo ezo pusana. Omoni H ozaki na ya bitumana. Ese pusana. Omoni H ozo pusana. Ese pusani. Siko okoloba net nini. Na bana na o ebisa bango bana na o oyebisa bango nini. Ota mobimbe so monanga Toronto, Montréal et so monanga sikoyo yo okolobani eso commandant eso babenga yo commandant eso na mandefo lokola pilipili esi kutu na ebi kutu te yo keba na yo kutu eso yo keba na ebisio keba kotala kutu pouvoir ya mutu na ebisio ezala mbala suka yo bokeshu biso to tala yo kutu na Toronto awa kutu na Ottawa awa toya kutu otala kutu mato na biso yo kakayo mais makambu yo zo sala makambu yo zo loba makambu yo zo sala kutu wana kutu epesa biso pasi mingi na mutema kutu netoza awa na biso asolo biso tolinga kutu ke mwana mboka kota avanda wana mais sikoyo nyawa longwe wande kutu ayaki na ba boti na makolo kutu bani mali ayako kutu alo ba wanda solo ba kutu qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je suis fuck you na ebisibino bokeba na ebisibino esa bino na Belgique wana nde bovandi wana na ebisibino esa 613 bataillon na ebisibino tona kanda makasi mingi ya kobeta ta bokesho na kobeta ta bambata na matama esa la esokeba bokeba na bino ki kombata bino bosala bokeba na ki kombata na ebisibino asa 613 bataillon awa asa Ottawa na ebisibino ya na ebisio bokechu eso bokeba makasi mingi oza Canada bokeba makasi mingi na ebisibino bokeba makasi mingi bolandanga kutu botala aza 613 bataillon eza général Ngombe ya 613 bataillon awa na ebisibino soki bino bozoka kutu te bino boloba kutuke nyawa longwa mwana mboka kota siko mwana mboka koti bino babiloko ni bino siko bosala boyebisa ngai kutuke bato ina ngeza la kimia boyebisa ngai kutuke boyebisa ngai ti boloba kutu Montréal Toronto kasi te biso toloba kutuke mwana mboka asa la Congolais kisike kasi bambendre bapere moko boye bapere banda 18 ans, bokangami kaka na stratégie wana au peuple mokondi banini boza bambendre tokolobela bino parce que combat ya monde entier ya diaspora congolaise eza bato wana mibale te 10 personnes ote soi-disant ba peuple mokondi moi groupement est-ce que bozolobela peuple wana bosala makambo soni boza bambendre ba maudit sous la malédiction peuple congolais ba mama ba jeune bana na biso
Bo trouver plaisir te ya soki bo moni batwana bo betaka à moins que soko za na kati ya monde wana ya salite nde bo trouver penda plaisir ya kolandaka biloko wana me eloko eza te na kati ya batwana biso ba fourmi rouge toye pona ko lancer appel oyo to répéter lisusu to condamner acte oyo ba Charlot ba mbulumbulu mibalo ba sali sous, je dis bien sous appui commandant bon excusez-moi bazwa drapeau mama sa drapeau ya ba pasola ba nyata drapeau ba pasola ba fingi Kongo keba na ebisi yo wana matama minene wana eya wana kutu kuna kutu wana komi raisonnement ya ba wana za raisonnement ya ba komi raisonnement ya ba nyama bozo raisonner kutu ozomona boza susu batuté bozo Kongo na ba valeur alors soki ba combattant bozali na Europe tolingi pour démontrer que bozali ba combattant intellectuel bozo raisonner il faut qu'on condamne acte oyo bato oyo basali sous appui ya peuple mokonzi tokotanga bakombo na bango toyebi circuit na bango nyonso ba Patrick Fonja ba mbolo nyonso oyo baza kobimisa ba image na kati ya ba media sociaux tozotala bango po to biso tosi to traverser étape mususu ya combat tolingi suko tika na ba combat na te mama ministre ya affaires étrangères ambassadeur nakanisi makambu ya bato ezokoma na suka tolingi bo démontrer biso ba combattant ya Canada ba fourmi rouge et que bozo sala musala pona mboka et que tolingi ba voyou te na kati ya combat oyo tolingi ba impolite tolingi ba inconsciente tolingi ba malhonnêteté ya bato nyonso bazo sala makelele batikali soki 10 soki 15 soit disant que ba ko menacer fachi toza suna makambu wana te biso tolobi mwana mboka to telemi combat na biso ekomi sikoyo sur le terrain pour to dévoiler to décortiquer ba infiltrer masolo pende zonga na ndenge fachi azana ba vision wana evanda peuple congolais diaspora to sepela général Mangombe ya wana le bibo yo bokeshi yo commandant eso bokeba yo commandant patakunya yo commandant keba na yo na ebiso yo commandant kutute yo dans le kutu bokechu bokeba yo Belgique ça yo kutu te ya ko sakana ta musubire bo sakana kuna na Belgique mais so ana otawa na Canada to sakana kutute keba na ebiso no bokeba keba na Félix Tshisekedi président oya biso to sikuta na minute on est aux arbres parce que to lo ba ikutu ke oui président oya kuta saki Rwandais alongwa ba chaba na mboka olibiso to sutuka olibiso sikoto to kanga ba mama kuto be to sala ndenge nini bokeba na ebisi bino bokeba na ebisi bino esala mbala suka ya suka na ebisi bino wana zaki général Ngombe ya 613 bataillon awa na kasi ya otaka kutu na boye kutu mbela na boye kisaki na lembi soki pe bokoki te tokosala atterrissage forcé ya ba fourmi na kati ya Europe to aider bino parce que tozomona bozo comprendre masolo kombango te tomoni ke bozo comprendre te omoni soki bozo na besoin aide ba fourmi rouge toko parachuter toko atterrir pona to pesa bino enseignement ya système nouveau système ya combat place ni combat sikoyo ekomi parce que tolingi kotikala kaka te na munduki obo simba ese zui ba rui yango wana style bino botikali nango bitumba nyonso ba progressaka bozo comprendre même na Syrie place e yinda danger mais respect ya drapeau yali respect ya bakambi ezali est-ce que bozo comprendre mais oyo bino bokomo sala oyo ozola qui s'appenda que na bino na ba peuple mokonzi vous êtes mal éduqués vous êtes vraiment mal éduqués yo commandant bino nyonso boke kokota na école ya boketu na eso bovandikima tolingi tomona soki ba intellectuel baza na kati ya peuple mokonzi bokondane ba professeur na bino mibale oyo bakotisa bino na école ya impolitesse bokondane bango soki te bokomona place o bino bozo luka po na Congo tokokoma na bino na place wana tokokoma na bino na place wana o ezali le commandant suprême ye moko commandant bamo soki na ye na kanda boye eza poto kitsambela to vandi silence tozotala bino mais oteborde mais nakanti masolo suki awa
tomona suite ndenge kozala histoire ya bokechu ya ba eso o ya ba peuple mfwani ba peuple impoli o peuple soki nani na ka Europe sili na yo soki Chibangu nazo répondre au lelo Patrick Chibangu ozoyoka. Alors boyebisa déjà basi na bino basombela bino ba bombe oyo ya ba matala tumbo ba bombe ya binene bochanga na minoko parce que bozo bima na salité na ba vidéo bozo nge bo na poto bo bandi ko fingsa même ba mikilise ya Europe botala ndenge boza ko bibela ba Patrick Chibangu boza wa tomoni yo Patrick Chibangu tomoni yo ata na terrain tomoni bino séjour ya fachi na kati ya Belgique tomoni bino botika ba théâtre bozo sala ba mama na biso ba na diaspora bazala na kimia totala makamndenge sokende bana na biso bazwa pe na kimia après 18 ans batala nanu ndenge nini masole sokendele na mboka o nyonso bozo loba wana fachi aza nta diaspora ero basika bino bokoyebisa président Félix ezate yo wana eza ba désordre bozo sala botika yango to bunda bitumba to déloger ba infiltré voilà point être yamona na sukisi wana yango to le bibo yo commanda ba moyo AGC pour sani yo commanda eso AGC pour sani yo nani nani bokechu yo AGC pour sani taba matame se kwei ke bana yo ba AGC pour sani o kende su wapi yebisanga kasiti o kende su wapi nengo sana ba AGC pour sani matame se kwei kisasa yo kansi okokali susu kutute bokeba na bino ba biro bo sala ba age na bino se tumbe se kei ba mistache na bino se kwei ngwengwengwe yo bokeba na ebisi bino bokeba ba biro bo sala na to ada na présence ka kutu kombo na ekutu poma nganda kutu radio patalas fashi kutu poma ya bachweke bateau de pêche bomba ya nganda radio patalas troba to kuyoto bwaki ekutu saki tolembi kata kutu nengo bateau de pêche boya to simba filet kanambe bato wana no ba déjà na kati ya filet donc yemo le commandant bateau de pêche oyo fachi donc na moment boya to simba filet bato wana no so ba déjà ba bozo bangani président kutu bino bolinga kutu bozo lelani bozo ya kutu na président kutu congolais siko bino bosabu yo no kutu bokesho keba na ebiso bokechu keba na ebiso kutu to bwaki kutu saki tolembi wala ki kutu 113 bata kutu ya kado pata la sa tembe to bwaki kutu saki tolembi. OK peuple congolais ingeta ezaki ba oya bino ya Canada bo partager pona penda batu wana tobosa na bango na masolo ya komba oyo ba congolais nyonso tokobundela mboka na biso derrière fachi tosisa masolo.